il y a 2 maisons autokotaka na vie na biso. Sans mwana, sans mutu, sans mwasi, sans ndeko. Et ça c'est une musique à l'élo. Bah bêtise les qui trop yango batoazo qui ma musique bazo boyango. Moi je peux conseiller tout un pays. Na conseiller bino, mais conseil ya mutukutu et ça pas suppose wa conseiller bien. Domaine babula. Dégâts bas donc client mususa yaki pona client mais au commissaire mobile na yo. Surprendre peu un grand comédien en Mboka, toujours en pointe na Château Rouge. C'est à tout la Betty forme. Moi na Tchango Koyate. Toujours Bendele Koyate, Mister Siatoul. Ndeniko, ça va? Ouais, très bien, ça va très bien. Toujours na chantier. Mon bisoto ndimara. Bato na sombe la banzembo, ba comme fier. Ba ngba matsablo boko ngabi. Ah, nzembo eloko kutu vraiment ngala oza mutu na ngai. Oh non, automatique boko batte suna TV na kati. Non pas to sombe la banzembo. Yo mo banzembo belezo bima. Bato wana ba fâché po bazo teka sou bien te ba to so kana sou bien te na bango mais le roi to yokani na ye na zui mutu mo na zo sombela donc atelinga nyoso na primo ya abomi mbongo habi a soldé atelinga 6 titres na primo en tout cas félicitations en tout cas pas aux alliés na sapeli na yo pa bagina bomba ye donc en tout cas félicitations et puis ba nzembo akomeli ngai non tika monsieur il est dans l'auto quand on comment va aller on va comment kana donc si ba bosana mais on va bando comme sika mais faut yo ba chanter faut yo ba nzembo yo ngana sombi non bimaka et maintenant on a décembre pendant na studio nazo bosango malembe pendant na sombeli faut pe na artiste na somba bien dans na système à Kofi au sombi ko bimsa mbimbate faut balango donc na landa Kofi donc ningi na sombeli nempe na ko balolango leta na balolana tsa ba farine na tsa ba ndembi yango zo ngama ta na studio mais na décembre bazana ngo ba ko zelo na bango ba ko sepela nango bon côté comédie ba bazo yo resuta ouais côté yo lembi mikile lembi si obiende non tuna na poto wa avana ya wa vato kutana yo na uti wapi ngana osala ba tourner na za one man show comédie to tikila bato yo balingi comédie mais humoriste bazate na Congo ngana kenaka donc na uti wa Norvège na uti Belgique na Epen simakaka mikolo na na Lille na pesi ba Patrick mokonza Lille donc ba mbote ba manga kitoko siko na okene Canada na Montréal Ottawa Toronto simanango London nous avons ba tourner ebele po moyebimi après nde na yo zongola studio comédie eza na biso na makila et puis bana Congo bayebi na bango kino muto wana kolo masolo biso to surtout ba to discuter po toza na rien ko prouver po eza na biso na makila ne tozaka boye ba ko zwango pe mona ba atalaka to tika po musique na biso c'est vrai que baby ezongisima mais sanité ma sonne le trop moi boyo ko na famille ezate mais il y a quelques-uns ba mourir à bonne musique oyo ba yoka ka soki be sanitaire te ezate une musique à lelo ba bêtise les qui trop yango bato azo ki ma musique bazo boyango voilà. OK, merci Mister Siatou. Merci Doudou Congo Siatou la conseiller Congo vibration c'est toi ça conseil moni biso toi ba conseiller moko ya mutu te conseiller ya pays. Moi je peux conseiller tout un pays na conseiller bino mais conseil ya mutukutu et ça pas suppose wa conseiller bien bon est-ce que conseiller Congo donc toza na charge moko pour nous conseiller base na ka nzembo ebima na décembre na loba troté là je conseille nazo conseiller penza ndenge nini congolais ko yiko zala ndenge nini partout comme mal vie partout to comme mal vie nana makame belo na koyemba ezaka pona ba conseil donc son habit philosophe du peuple et la tâche nanga pona conseil na kotika te mboka na biso lelo ba tribalisme comme zonga OK biloko na tango kondo c'est ko mabanzo azalaka biloko ezalaki te donc biloko na foko conseil yango po muto to komi mpaka ozaka na besoin ya conseil donc on a besoin de kolemba te pona ba conseil merci conseiller banani ba artiste ba politicien ba sans exception to banda ba journaliste ah bah na monde na bino pe bo dégâts grave dégâts na so na donc na domaine tout ba dégâts koti domaine babula dégâts bas donc client mususa yaki pona client mais au commissaire mobile na yo
tout ça faut te conseiller. Donc, bah pasteur, des gars, faut pas conseil, bah musicien, des gars, faut pas conseil, bah comédien. N'en parlons pas, faut pas conseil, bah combattant, faut pas conseil, bah politicien, faut pas conseil, bah médecin, faut pas donc tout pas yazali, azan a besoin de conseil pour Congo qui n'est liboso. Est-ce que bah yoka aussi? Non, biso tanga kolega ye ya ko conseiller biso te. Ba musu ba olobake biso na pouvoir kolega ye ya ko conseiller biso te. Ba musu ba olobake biso na succès kolega ye ya ko conseiller biso te. Siko est-ce que ba yoka? Oko tanga, oko na succès, mais na ko yebisa lo comment que il y a deux maisons au Tokotaka na vie na biso. Sans mwana, sans mutu, sans mwasi, sans ndeko. Ndako ngoni. Toilette na cercueil. Vous comprenez? Donc ata oboyi ko yoka conseil wana tango okota toila au raisonnement comme mutu wana lobi, c'est vrai fona la ndango. Soko la ndango te deuxième ndako na yo eza cercueil. Donc conseil qui peut te ko mutazo pesango ba papa minene kutu ba papa mikolo o mona pena balobaka monoka mokolo lumbaka solo kasi malobo bimaka wana et c'est pelisaka conseil ata mwana soka na sagesse moni congolais lelo azoka na église azosenga bakar mukanda visa poto banini azobosa na kosenga sagesse. La Bible nous dit to senga sagesse ba congolais sage batika so mingité to tika 18. Il y a plus de sages intellectuels baleki trop on a docteur en droit licencié ba titre avocat na nini mais sagesse donc comme que nyoka po ba sage bazali société donc to comme en voie de disparition. Tant que sage na nzamba pesa nga sagesse on a senga gaé na moni ki fona conseil boyoka wana nanu boyoka ngo pété na décembre. Il y a des conseils et des conseils. Nous sommes obligés ya koyoka conseil atana âge ni okomina ngo. Donc pombo ke na liboso. Sinon te to ba no rond point to ba no salaka boye tout ça. Notre pays est riche. Toi la manganèse, toi la mayonnaise. Quand on a belé sur ba tanga. Mais tu vois vous comprenez. Donc nous avons besoin d'être conseillés doudou. Conseil wana ba koyoka ngo. Oye utaka panzambe. Ato beti kara okoyoka ngo. Na ko pesa un exemple mo typique okosekana ngo. Okoza na volonté mo boyeba. Il y a aussi les mauvaises odeurs qui sortent dans l'homme sans qu'on linga. Donc on lâche mon pépé. On linga qui te bima. Même sur place à Babokilo. Mais le col les a na place à Okangangote. Bato seulement bé. Et bimi kaka. Le conseil wana. Ils ont le mon pépé na zoro bawana. Conséquenteur de c'est la vie. La vie c'est comme ça. La vie ils ont le mon pépé et bimi sans qu'on linga. On linga te. On yokango. Voilà. Conséquenteur c'est conseil à malo. Ouais décembre. Et à Souga. Ok, merci Mr. Siatul. Totiki yo menabi qu'il faut to joyeux pour to beta masola conseil on va décembre. Likamote nazali pour na yo dudu nazali donc après son assisi. Moi le moka pour na Congo vibration ça bien. Souka na masolo. Hein? Congo vibration. www.congovibration.com. Ah tout le monde va site ko. Tout le monde va site. On les a cités, les a sous cité et comme va citer, mais site yo Congo vibration, image sans loso, sans wangila, sans flou, donc éclairage. Ils ont pas que ça monte na beauté et puis information besoin la source, hein? Doudou Kunku, yé moko na pointe, Congo vibration, et na makamnango ya ndenge nango, awa, tala, ba cité, bokanga. OND site, tu as vu quoi site pour ba citer, nazo répéter, ba citer bokanga, tu as ba site d'information, Congo vibration, Batika, et c'est tout là, c'est là.